avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote bon dimanche bisika bozwami bande konanga bino bande ko oyangai masolona de pité toza lelo le 13 août 2023 masolona de pité c'est l'anniversaire du capable Yanni notre fédéral du Canada eza journée masolona de pité ba bureau 2 bazo continuer ko tracasser bateau en dépit des instructions du nouveau commandant de la ville, Masolo. Masolona de Pité, Babalabala ebele ko Kangama lobby. Na Kinshasa, la capitale. Il faut boyer ba embouteillage kozala au rendez-vous. Et ça sera pendant 15 jours. 15 jours. Masolona de Pité. Masolona de Pité, Antonio Guterres Abangi Kagame. Masolo. Ouais. Masolona de Pité. Masolona de Pité, nous allons parler de l'activité de demain. Lobi toko sekanaba personne vivant avec handicap. Lobi toko zalana bango. Lobi ekozala mukolo mususu parce que ça sera jour moko oyo ezalakate. Ce n'est pas un jour ordinaire. Lundi, na terrain au calme. Na commune ya Lingwa. Sur avenue Kabinda. En face ya RTNC. Bisona ba personne vulnérable. Masolona de Pité bande konanga Aser Libanga on était ba place mi balé lelo na Lingwala chez maître Michel na Kingabwa oto kendaki kokutana na capable Ogi Mamoni Maman Françoise na Pointe. Nous travaillons tous les jours. Tous les jours, on est sur terrain. Il faut mériter. Il faut mériter. Masolona de Pité, tokobeta lisolo ya l'élection. Ndenge zalili. Bande konanga na lingi, to solo la moi muke za dimanche. Peut-être dimanche, ne kozala moi ebele malobananga e kozala muke. Ndenge na lobby, je commence par souhaiter joyeux anniversaire na capable Yani. Notre fédéral du Canada, Lelo Ezamukolo Yabotama, il est là. Un monsieur qui sait ce qu'il fait, qui met le sérieux dans ce qu'il fait. Voilà ce que monsieur Tambouem. Naloba Kanabino, combien je me sens fier d'avoir les collaborateurs. Batu Oyo, Bazotia sérieux na Oyo Bazo Sal. Joyeux anniversaire capable Yani. Enjoy ndenge balobaka. Yanga anglais suka kakawana. Oui, enjoy your day. Ezam kolona yo. Na Kinshasa la capitale, les commandants de la ville, le général Blaise Tangu akoti alobi a suspendre ba bulletin nyonso de service. Oyo ba bureau de bako tambola nango parce qu'il ne sait pas contrôler. Mais nenge tokolo babo et ça continue ezana ba o bazo désobéir. Selon ba information notre possession ba bureau de oyo bazana katia maison communale ya Kalamu bazo continuer ko senga ka batu ba carte abimelio pesa carte tika mai pesa carte musalango bazo sala toyebi angote. 2. Faisaient leur travail comme il se doit. Makamu misusu ko kati ko surprendre bisode. Te aller infiltrer les kuluna. Tout le monde a comment maîtriser bango. C'est ça aussi le bureau 2. Bureau 2 za ko telemanga na victoire te omoni mutwazo leka oliewana pesa carte na yo pesa. C'est quoi cette histoire là? Les commandants de la ville aza vraiment na peint sur la planche. Oyo ko senga vraiment que asala quelque chose. Asala tout. Yemo kwa koma kuna amona bureau ango soit yé a piéger bango pour bien les avoir et kozala malamu. Babalaba lebele ya Kinshasa e kozala fermé na komina Selembao na komina Ngaliema pe na Kitambo ba komine misatu wana bino batu bozo vanda kote kuna boye ba kelobi ko indela bino
eza bala nini eza avenue cimetière bakokangango pour 15 jours, avenue Mbenseke bakokangango pour 15 jours, avenue Maenga bakokangango pour 15 jours, avenue Louye bakokangango pour 15 jours, avenue Landu na Selembao 15 jours, avenue Libération X24 bakokangango pona kobongisa. Ça va faire 2 semaines, 1 jour, 15 jours. Bozo a disposition, mais je pense aussi que l'hôtel de ville a pris soin ya koluka banzela mususu oyo et ko sunga batu pour que babima parce que batu bako vanda nanda kute pendant 15 jours. Mais retenez déjà, ndenge to mesana Kinshasa déjà bambouteillage avec la fermeture ya banzela et belewana parce que nous souhaitons aussi que babongisa. Mais boye ba embouteillage et koleka. Prenez des dispositions, réveillez-vous tôt pour vous rendre lui à service nabino sinon boko bana koleka. Je parle de l'agression à Rwanda. Antonio Guterres a bimisi rapport sur l'agression. Tangu to parcourir rapport na ye. Debu tambu atangi Rwanda te, atangi Kagame te. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un certain temps, bande konangai, Kagame azo bangisa même institution sur le plan international. Beaucoup de pays bazo bangay. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? La France, dit que le premier pays francophone en Afrique est Abisso, RDC. Mais bakeko soutenir le Rwanda. Bazo kende kozo ba militaire rwandais pona ko protéger ba intérêt na bango dans d'autres pays. Et biso au lieu to sala la même diplomatie pour décourager, tozaku na pona ko fingana. Le mal c'est Eliezer. Il faut vous sala ye. Yango na mona kimemba ndeko ba salelanga ba vidéo. Eliezer aye, to kende ko beta ye papa, oza sportif, oza mtu makasi. Luka ba to ko bunda na bango. Luka bato ko bunda na ba botala ka bato ngo ba bunda katengana ko bunda na nani. Et vous vous réunissez pe bo umeli ale boke kuna bo sangani bo sali déclaration en groupe. Ça sonne. Là où vous êtes, plaidez la cause de votre pays si vous aimez le Congo. Plaidez la cause du Congo. Botika ba biloko ya je ne comprends pas parce que vous devez être différent de nous les villageois. Aujourd'hui, le Rwanda kota na ba système nyonso sur le plan international. Et biso to yebika ko fingana tellement qu'internet oyo ko tiko développer et comment ka ya buzoba kolongola bilamba oya fingi oyo orando oyo na oyo et bolingi bokoti sa un villageois comme moi na makambo rando ngana kota rando ta. Je vais rester là yangona lobi na batu. Réseau ya buzoba ezalaka te bazoba nde bayaka na buzoba na bango na ba réseaux sociaux. Naza na TikTok. Papa tselanga TikTok nanga. Compte nanga ya TikTok yango wana. Ona lobaka na batu partager, liker, aimer. Je suis là pour donner les informations comme les moyens les plus rapides. Ya kopesa information na batu. Na mbangu dans 3 minutes na pesi bino information. Na moni TikTok abakiselinga 10 minutes. Mbangu na ye na pesi bino rapide. Mais le détail ya on appelle ça na TikTok kende na ndeko Eliezer tokokoma. Abonnez-vous là-bas. Toyaka na lokutate, toyaka na formolte. Yango soki omoni ba information to pesaka ngo kaka biso moko ba msu balandi. Na lobela complot contre la RDC, rencontre à Bruxelles. Tout le monde dormait, c'est maintenant que les gens comprennent. Na lobela makambu ya ba sardine varié na hémicycle. Honorable Président, ce qui n'a télémi pour la motion d'information Oyo, et Zapambate, je tenais à tout prix à Kolobelayan. Parce que la vie de nos peuples en dépend. En ce moment où je parle, il y a quelque chose qui se passe, Napor Moko Awa Babengi, en Triac. Bazali ko chargé
au moins 6335 cartons, il y a produits avariés. Et ces 6335 cartons, honorable président, eza basardine au babengi ani. Et à destination ya Kisangani Boyoma. Honorable président, tokomi lokola passoire dans ces pays. Et c'est un service de l'État qui nous donne cette information, mais incapable d'arrêter ça. Et cette cargaison, oyo ezo kende pona koboma, population na biso, ezali kosalema au vu et au su de tout le monde, et le service compétent ne parvient pas à suspendre. Les services qui nous ont contacté, président, nazalaki awa na bimi. Na komi kuna balobi, honorable, ceux qui bosali quelque chose, c'est 6335 cartons et kokende kuna. Et comme système, ceux qui bayana biloko expiré, honorable président, va changer ba carton avec la complicité de quelques services étatiques, à part ceux qui font l'exception. C'est ainsi, honorable président, je n'ai cessé de crier tout le jour. Nandenge tozomona, les lorsque qui otali tout au long de notre fleuve, bazui bespace wana, bapesi bapaya qui font entrer biloko sans que service à l'État va contrôler Tamouké. C'est un danger, honorable président. Nous avons vu na Kinshasa, babouki sokopao, babouki qui pompage, et ça malamu ya kebatongi place à mabe. Mais ba oyo bazo tiabiso en insécurité, misala ya l'État bazali susu capable te ya ko contrôler. Honorable président, awa ngai na lobi pona kosokola maboko, c'est à notre chambre bazwa ba disposition et que ba collègue na biso ya chopo bazwa likambo yo sérieux. En ce moment, ce qui kitoko kuta ba barge wan, nazana ba image, nazana ba carton oyo ndenge bazo charger. Ba congolais oyo ba moni que danger zali ko salema. Honorable président ba ebisi biso. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a plus d'une fois, ezala ba soso biso tozolia. Boyebi dans quelles conditions? Ezala ba misuni tozolia. Biloko ya kopola, honorable président. Mais on a demandé, na meki kokot en contact, na DG ya OCC, sans succès. Na meki kokot en contact, na ba service habilité ya keba kende ba stopper. C'est un seul service de l'État, ndeke kuna pona ko stopper. Ba sengi même keba décharger quelques cartons, bazo senga bango $400 pona ba oyo ba ko décharger, incapable de trouver sa faute de moyens, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, nazo senga na bureau ya Assemblée nationale. Biso toza ba représentant ya peuple wana balingi balie se biloko akopola ndenge tozo liango na Kinshasa. Bazwa des dispositions qui s'imposent. Honorable président, ce qui kozwa téléphone na yo, peut-être yo bakoyamba yo, poto komi kobanga kobenga benga. Ce qui okoti kosala quelque chose pour que ba barge wana ezana en triac o bazali ko charger ba bloquer yango pour que musala esale mamalamu toko sauver notre peuple. J'ai dit, honorable président. Et le lot ça continue. Mais c'est Tamboué, ce sera laver le main. Même tous ces gens qui veulent parler, c'est bien bon. Quelle est la mission d'un parlementaire? Qu'est-ce que M. Tamboué n'a pas fait? Oyo koya koloba. Toko kuta na ba élection. J'attends tous la liste définitive ya ba candidat. Comme ça, Total, qui va dire quoi ce peuple-là? Et à cet endroit, Naïbi Sibino, ce qui s'est passé côté Yankamba. Bayeko Luka place ya Koboko la Bangombe. Awa. Quelques blancs avec quelques Brazzavillois Bayewan. Ça, ce n'est que M. Tambo qui peut vous donner ça. Tension na Katanda. Nous sommes au Kasaï. Tozana Kasaï oriental. Tension ndenge zo Salem. Ndenge bazo préparé. Ceux qui t'ont anticipé te toko kende kokunda bibembe. Et on va intervenir en retard. Mais c'est Tambo l'a dit. Na lobango na TikTok na lobiangwa. Nazo kebisa kabino élection yango. Tomani bisika mususu.
Allez, balongoli ba kombo ya batu. To éviter par quelle magie? Tout le monde est candidat. Plus de 23 000 candidatures. Et ça malam pour 500 sièges. Et ça bien. Mais toya kasi chacun présentera quelque chose. Le dimanche, nazaki na lingwala. Maître Michel m'a invité. J'ai expliqué nabana lingwala quelle est notre vision. En tout cas, Toto Nino Matonio Pele, quand le président soyez le bienvenu, Madame la Présidente, le thème à Mokumba, tous les ici, tous les oui, nous sommes en action à faire. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en action à faire. Action commune pour la République. Action commune pour la République. Et vous avez un fils de Lingwala. Vous avez un actif de Lingwala. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je suis votre candidat député provincial dans la commune de Lingwala. J'ai grandi ici à Lingwala. J'ai fait des actions à Lingwala. Et bientôt, nous allons commencer à faire des actions dans tous les quartiers, tous les 11 quartiers de Lingwala. Nous allons organiser très bientôt des compétitions sportives, tous les quartiers. Est-ce que Majel Baza Awa, Mibali Baza, Bachime Bozali, organisez-vous. Bientôt, nous allons organiser, comme je l'ai dit, des compétitions sportives. Pourquoi Naosalango? Naosalango, c'est pour divulguer ou faire la propagande de notre parti. Je voudrais que chaque avenue, chaque parcelle connaît le membre de ACR. Namoukousse ACR, ok? Est-ce que vous comprenez ça? A-C-E-R, ok? Jour d'élection, Bolukanani, Maître Michel. Bolukanani, Boluka, Maître Michel, avocat à Bananimouala. Molobeli Nabino, Azaliawa. Boyok Sanga Solité. Je connais mes adversaires et ma faiblesse dans ma mot. Je connais bien les adversaires et leurs faiblesses. Du moment venu, je vais dévoiler ça. Faites-moi confiance, on doit gagner ici à Lingwala. Tu veux gagner, madame? Est-ce que tu veux gagner? Faites-moi confiance. Tu peux gagner Awa dans Lingwala. C'est ma base. Ok? À chaque fois qu'un enfant de Lingwala est arrêté, je suis là pour libérer.
Faites-moi confiance, bientôt les élections, notre parti doit impérativement gagner ici à Lingwa. Est-ce que Tokani Bande? Tokani? Vous avez vu le président? Papa social. Tous les handicapés de Lingwa là. Je suis là. Je représente valablement honorable Eliezer dans la députation provinciale. Il y a des candidat député. Il est un député. Encore. Candidat toujours dans le Kunga. D'accord? National. On vote massivement. Mais, Nassimanaye, moi, députation provinciale. Je suis là, les visages d'honorable Eliezer Adibala. On peut quand même d'abord reprendre avec moi. Alors, sans tarder, je vais passer la parole au président Eliezer. Est-ce qu'on a aussi la vaccination sur votre élément de président Nabiso? Merci beaucoup, beaucoup. Parce que tous les dimanches, tu as pété que tu as. J'ai dit merci à Maître Michel pour l'invitation à cadre haut. Nani a élu Maître Michel. Dans le bloc, on va bichonner au soir. On a élu Maître Michel à ton Nani a élu Maître Michel. Est-ce que vous pouvez t'aider à ma communication? Parce que Master, mais finalement, est-ce que vous gardez silence pour un assimato sur nous? Est-ce que vous avez ça à maquiller? Vous gardez quand même silence, va y battre la kini. Parce que ceux qui nous toyaient là qui maquillent, ça ne sert à rien si qu'elle avait sur place. Assez chaud. Na ni soti boyebi Maître Michel ezapa mbate azama na lingwa la doma na lingwa la te. Voilà. Ndenge tozaboye erreur osala kana Kinshasa eza des fois ya kovoter batu boyebi te. Tozoyoka. Parce que na ngonga ya élection batu bazwaka kipelekesi loyenge. Parce que ceux qui ont voté dans le Yenge, il y a aujourd'hui 5 ans, ils ont voté dans le Yenge. Il y a des gens qui ont voté dans le Kaka. Moutou ayebi pasi na bino. Moutou bola la kanaye bova la kanaye. Et ça Maître Michel. Vous voyez? Pour bolamu na bino, il faut pas na lingua la baluka moutounini bakotiko se faire représenter. Le représentant d'un peuple, parce que dans un système, il y a démocratie représentative.
tant que nous avons un représentant, député à Mokonzité, député à représentant, moi, à Bitinda Yabatu. Ozokanga, Yabo Ozomona, chaque fois que le peuple a posé la mission Toya, l'objet de un événement, il se souvient de Awa na Lingwala, na terrain au calme, na terrain au calme. Ah, tous les actions munene, il y a personne qui a sourire. Tokozala wana ba personne vulnérable, ba personne qui n'a pas de handicap. Tokozala na bangoa. Na 8h, 8h, 9h, 10h, 11h30 et 6. Nazaki Koloba par rapport à un représentant député à la Mokonzité. Ce qui est député à l'Ikomisi Mokonzi a une mission. Parce que n'est-ce pas procédé pour arrêter. Je pense que Maître Michel, Azamoko Yabino, Oyo, à tout moment, Okoti comment on a beaucoup de kutana na yebo ete. Maintenant, il n'y a pas qui s'accapare qui est capable de Philomène. Oyo a aussi expliqué, n'avec Kaye Bere Rouge Nanga, Azapé candidate à Wanalukunga Tozanaye, parce que la grandeur d'un leader est reconnue dans ce qui fait grand son entourage. Goethe, Moussapi Moko, et Koti Kolokota Silité. Goethe. Yango bomoni nambala oyo na lobi photos à la ebele na batu ya confiance. Ozokanga. Alors, na lignina ba kiselo comment est-ce qu'on peut m'amener les drapeaux s'il vous plaît? Les drapeaux. Capable de trésor Azara Pinata. Je vais ajouter quelque chose. Capable de Philomène a expliqué Bino. Biso toza parti à l'Oningete, toza parti et zo prôner la valeur. Na Kinshasa awa, na Congo awa, ezana ba parti, ceux qui ont été président na ye, azamuyi. Vous allez répondre de tenir. Ezana ba parti au yebi que président ya parti wana azalaka nani? Et Congo mobimba bayeba kazalaka nani? Nous avons quand même ba toizo qui ne Congo dans ba parti ya lengwa. Na Congo awa, na Kinshasa awa. Tozana ba parti oyo batu bayebi ke ba président ya ba parti baza batu baboma batu na este ya mboka me baya kokamba batu awa boete nozomona batu mpe bazokende kokota kuna bayebi mpe babini eza plus dangereux bana liwa. Alors bopesanga matoi muke nazo devenir awa. C'est important, il y a pour l'endamment moutier. Capable de Philomène a expliqué que ASR de autonomie, action commune pour la République. Mais ASR a mouké, les autres qui sont sacrifice, c'est il y a moins de les autres qui sont effort, il y a bisonioso, et puis elle et l'équipe sont moulés les accords. Congo ezali kolo na biso nyonso. Mais na indika kanazo. Ezakolo bando traiter de quoi? Sacrifice ya biso nyonso ekotongo na Congo. Bozo kanga a ezamuke elobi action mais ezana rouge parce que eza sacrifice. C'est ezama munen mais ezomoliser richesse. Richesse wana ezaka nkitate. Kosangana eza richesse. Leki yango nyonso couleur bleue eza kimia ya kolakisa que Congo eleki biso nyonso parce que même les nazolo un jour ngana kokufa mais Congo ekotikala boyete. Donc eza koloba que sacrifice ya biso nyonso ekotongola moko. Toyokani bangrenage oyo c'est la complémentarité. Ngai na kosa de l'autre côté sans bilo. Bilo pe kosa de l'autre côté sans ngai. Des complémentarités wana ezola kisake baru tante oyo. Soti moko ezo balukate mboke kotambola malamu te. Mboka na biso sana difficulté pamba te e balukaka kaka oyo ya munene oyo bakosi oyo.
mboko ya dele koyiba bango okomona jeune moko ya quartier ayibi kwanga babenge kuluna batinde na makala boyete mais ya munene oyo akoyiba 200 millions lobi liberté provisoire est-ce que ça là et puis ba change caractère pour la jeune ya quartier babenge ngo vol mais pour la ya bango balobi détournement. Est-ce que tu comprends? Il y a une action commune pour la République. On s'est dit, pour n'avoir que ta pour la madame, bah oh vous avez un batuyase, bas à la paix madame, bas tourner, bas aller à paix bas à la paix na courant, bas à la paix na maille, le col à bine. Bah oh yo bas à la quantité c'est la même chose. Dès mon qu'on a pas cause. Mais tant que tu as dit là, nous sommes pas cause, c'est compliqué. Bon il y a une colotoso yamba. Ministre, qu'est-ce que j'ai dit? DG Yasne, l'Assemblée nationale. Na tunaye na Kinshasa et comment ka ba départ unique. Ba départ unique en weke na kepa bana lingwa la show. Alors, merci encore une fois de plus. Torobaki toza dimanche. Tokome la makasité. Je vous remercie. Merci. Et nazela kabatu batu nangai osala nini na premier mandat. J'ai un bilan que je vous ai toujours présenté. En tant que parlementaire. Nalongwa kuna na kena Kingabwa. Et pas capable Ogi Mamoni. Bazakina maman Françoise. Okuti talaba maman. Talaba responsable. Talaba tubiso. C'est comme ça. Discipline t'impose à kaba capable yangwan. Allez chercher le mandat. Lelo na Kingabwa babimisa Kingabwa na image moko ya mabe. Alors que bangonde bazoni bana français. Oyebi muyibi ya lingala na ya français bakesi. Muyibi ya lingala ayiba kapona nzala. Mais muyibi ya français alingaka comme millionnaire. Soti Holandi okomona Muyibi ya lingala akoiba na ye kwanga parce que yo tinza akoiba na ye tunda parce que yo tinza mais oya français ndenge bozomona bango ba politicien escroquerie batu bazana yango ngana zo ebisali j'ai aimé ndenge mama otikolo soki bomoni to se déplacer na yeti awa na tiki makambo nazosala parce que nazana manifestation ya monene nalobi nazokende honorer capable oki mamoni les enfants bati parce que tokomi na ngonga ya lokuta makasi même muto ya sekisaka yote akoluka kosekisa yo muto oyo ayaka kotanga yo na matanga te ndako yebake muna matanga ezala muto oyo ayebaka teke bato babelaka na Kingabwa ndako yeba nzela ya bahopito eza une stratégie ya koescroquer bato bino oyo kisanga soni te parce que oyo kosala mokolo moko ekokanga 5 ans na yo mobili soki ovote muyibi yebake akoyiba yo vi mobili nalingi nayebisa bino eloko yango ntango bakandida bazoya na kampagne olobi na bango papa biso bana bazotanga te nakolobela bino mpoke bana na bino batanga olobi papa toza na problème ya olobi mpona courant nakolobela bino courant ekoya mpona mai la même chose mais soki kaka bovote ye eloko ya liboso olobaki makambo ya insécurité olobi bakulu na bazotungisa biso ye ayebi ke na quartier wana na social
ba policier bazaka kamisa. OK? Mais yes kwa ke ko ba policier si c'est pour na yemo. Mi banda zo dambo na bango. Mi bale bazo ba na mwasi na ye. Mi bale bazo ba na bana na ye. Na manduki 6. Ya bien. Mais oyo ya sous cette zone que la vision nyonso etikali na ba policier misa. Na munduki moko ebeti moko irati. Sikola ba kolate na vision ndenge ye. Eloko ya mibale. Arobaki na bino ke likambo ya mai na kurango ko résoudre. Dès que vous votez, c'est tout. Alors à ce quartier ne me convient plus. Alors on pourrait les alagater. Akamati Yamisa. Makambo en place. Todo ba kana ndoro mamundi kono. Ngai na kokitisa mutema kaka. Mukolo na komona ke ba ekono. Tangu bino nyoso zote ndaka poto bana. Nana kokonyisa. Lero to za dimanche. Lero to za dimanche. Est-ce que vous passez de la Gazalia? Merci beaucoup. Si on a posé la vie de l'homme, on est là, on est là, dès que vous allez au samedi, nous avons battu les missions, les missions, les liens. Dès que vous savez la après ukipanda na mambo kwa nzambe usikimistana na yule mambo kwa nzambe masoko sisi makamuna hiyo oba isi o yangai na doseka oronika nzambe bagonzo baliki ko bonyisa makamwa au hospital tena mboka na biso oba yibike bagonzo kibabeli bakokinde po nzambe nanga teke bamasina byo bakufa likolo nzambe le pouvoir de l'amour au lieu de l'amour du pouvoir. Pouvoir ya bolingo, biso tosale la kaloko soya pouvoir te. Soki botali asel ndenge basali, c'est basali R ya muke ya rouge. Basali C ya mwa munene me ya weza jaune. Basali R ya munene me ya bleu. Mais R eleki C na munene eleki A na munene. Ozomona eloko. Sikoyo soki otali biloko bisatu wana ezolakisa nini? Oyo elobi action, oyo elobi commune, oyo kulaka. Soki otali ekokani na biloko bisatu wana okomona oyo eza moke, oyo eza mwa munene, oyo eleki munene. Bomoni ndenge biloko bisatu wana ezobalana no? Eza koloba nini? Couleur ya rouge ya moke eza ke ntango yo ozosala action yo moko d'abord okobima moke eza rouge mpona nini? Parce que eza sacrifice tozosala ozokanga. Se eza ya mwa munene eza na couleur jaune. Jaune elakisi bomengo. Bomengo wana eza koloba ke ntango biso tozosangana parce que tolobi komi ntango biso tozosangana d'abord tozoya munene tozokoma makasi mais kosangana mpe eza bomengo toyokani. Et R eza bleu, bleu elakisi kimia epi yango eza monene koleka oyo eza koloba ke mboka eleki biso nyonso na ntina toyokanisi. Alors soki kaka ozoki na ndako batoni yo asa eza kolakisa nini? olobi kake sacrifice oyo tozosala biso nyonso ekoyesa kongo na biso monene. oyokilikamo sacrifice oyo tozosala biso nyonso ekokomisa kongo ngo ndenge nini? Voilà. Vous comprenez ma camarade? Il y a un autre moment, oyo baruta nteke
lisusu te kaka bakontinue batikala kuna courant ya malamu ezaka bango mai ya kitoko ezaka bango kole ya malamu ezaka bango klase ya malamu ezaka bango baso mediko ya be ezaka bango ozomona likambo peuple atikala kuna alors que mboka mpona etambola malamu ifo oyo ya moke baluki po baluka nango eza koloba nini peuple oyo ozobenga bato pamba bazalaka na posibilité ya kolia ya komela ya kozwa baso ya kozwa courant na mai baza mpe bato lokola bino soki bazwi yango baoyo mpe bazwi yango nde bino mpe bokozala malamu nde mboka etambolaka ndenge wana toyokanisi bamama sho nazosukisa sikoyo me nalingira tuna mutu na moko bomoni explication napesi ya bokanyango ti oyo akoya koexplike kaka makambo oyo napesi 5 minutes oyo akoexplike kaka oyo nakosi koloba awa 5 francs nani akoexplike mama yaka 5 francs banamutu akoso batala ata munda Je suis derrière mes capables. Je les contrôle. Parce que la grandeur d'un leader est reconnue dans ce qu'il fait grand son entourage. J'apprends aux capables, il y a qu'il faut mériter une victoire. Yo vanda, préparez tricherie. Tokokutana na yo. Tokokutana na yo. Tokokutana na yo. Nous prêchons ce que nous pensons et nous disons aux gens, la classe politique, la nouvelle classe politique, et kobimana aser. Yango bomoni na tsela kibino image ya lobby. Aser ezalaka ndenge wana. Chaque samedi ezandengo zomona wana. Eza manifestation te, o manifestation batu basalaka une manifestation ko réunir batu ndenge wana. Une fois l'an. Et puis alobi azana parti politique. Toya kobeta masapote. Toya ko sala blague te. Nous sommes là pour apporter notre pierre. Voilà pourquoi batu bazo vanda. To sala ndenge nini pour que to panza ser. To sala ndenge nini bazo reve ka wana bokome la pema. Le capable chaud. Aser chaud. To kenda ina fikini batindeli biso bakuluna. Na seki bango na lobibo ibingate. Ce n'est pas un monsieur qui recule devant le danger. Non, son père ne l'a pas pris ça. Son père ne l'a pas pris ça. Et bisoto presakaba tous les pouvoirs de l'amour. Mais loko soki bokebite. Nous allons continuer na ba nomination ya ba COP. Nomination ya COP et Koboma Mboka. Excellence monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, les villageois monsieur Tam.
papa tielanga na photo o tozaki na béton na combat ba photo na ngai ya combat na linga kabo chango wana nazana manteka na lungi bokomona Martin Fayoul bokomona Fati Béton bango wana biso tozalaki wana. Quand je parle de mon vieux Martin, je le connais. Il connaît M. Tambou. Quand je parle de Fati, il me connaît. Moi aussi, je les connais. Je connais les gens. Je connais. Naebi. Naebi. Bango pe ba ebinga. Et l'okwezoboma mabatu, c'est la logique de M. Tambou. En politique, il ne faut pas trop de logique. Bande Konangai, tel est l'okwezobom. Si le chef de l'État ne veut pas m'écouter, Excellence, Monsieur le Président de la République, tant que Tokozala n'a pas coopérant politique, oh, bah, yebi ko accéder pas ba commissionnaire, bah, oh, bah, zinga na yo. Les commissionnaires près le président de la République, constitués de ses amis, de quelques membres de sa famille, Bandeko Bazala Kakuna, moi je rencontre le chef, on était avec lui la nuit, le chef m'a montré, il m'a écrit, je lui ai écrit, je lui ai parlé de toi. Wana ba sombi un appartement. Ba sombi un mutuka. Ba tu un léger modèle ouar. Même temps que Tozaki n'habitumbo, comment nous tous là on était dans les combats. Est-ce que yo nengozo se comporter ah? Bah si ba proposa yo boya. Osa proche à chef de l'État. Osa je ne sais pas moninga chef de l'État. Osa je ne sais pas membre à chef de l'État, collaborateur à chef de l'État. Ti le lo bazo somba yo na appartement na Gombe. Na mutuka. Tant que les coopérants politiques seront nommés à travers les commissionnaires pro le président de la République, rien ne va changer. Le peuple d'abord wa ne koti kala kan ningwa. Lui est coopérant, ayabi que ceux qui a 1000 $, aligné a gagné 10 000. Ayabi que ceux qui a 5 000, ceux qui a kabelio 5 000, ayabi kota la yo a pesio 5 000 $. Yaba que cop na ye, ezaya que comment je peux gagner 500 000 au centuple au Bible balobaka. Yo que kuna au plaider, après vous vous mettez là-bas. Et les airs là, nazo ibisayo, il va rester comme ça. Je ne fléchirai pas. Et pas Nabino, bah, commissionnaire pour le président de la République. Mais ce temps restera comme ça. Bimi sape vidéo na yoti. Bimi sape vidéo na yoto ndimayo. O bimi sa vidéo ya oyo sala. Tangu tozaki na bitumba vidéo. Vidéo. Mutu na mutu a publié pe yaye image ya combat ata na Facebook etondi. Obimisa ba vidéo. Oui, dans l'équipe à mon combat. Je défendrai les valeurs de notre combat. Martin Fayoul a zotali sabatuke mokolo tokozwa pouvoir to décorer Eliezer yo kanisa lobaki na sentiment mwana kolo pango Eliezer Tambou asali makambu mingi pona mboko oyo
bato oyo tokodekore lobi mpo na démocratie ya mboka oyo kobima totangaka bakombo ebele bakombo mosusu boyeba Eliezer aza na kati wana ndeko ya moni pasi babeta ye tokokende bamarshe bakanga ye baboma ye bakamera me ndeko azali kaka na kati ya etumba ya mboka auti kobima na boloko awa bakoseli ya bakambo losambo ya bana ya Congo nzambe andimi yango abimi ye wana lo contredire ye et nous soki ozomona bazomemaka biso epa bacombattant eza elengi ya komema biso te il se retrouve à nous toza bacombattant. Moi, j'ai rencontré les chefs de l'État dans les combats. C'est pourquoi toutes mes photos avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas dans des salons UP, c'est sur terrain. Et moi, Namboka Félix, réaction à chaud par rapport à l'événement et à Sikoyo. Non, réaction ezali à Kanda évidemment. Na uti koyoka ke babeti ndeko moko masasi awa azana komoni bon. Il y a que la colère, na lingi koloba mingi te, je préfère me taire parce que na ba circonstances aboyé, on a souvent manqué de contrôle alors on a lingi te. Les commissionnaires près le président de la République bazo rendre ye service te ba nomination ebele bozo mona eza ba nomination ya ba ezo uta ba coopérant politique ba ye ba moni ba commissionnaire près le président de la République ils se sont fait des amis à ces messieurs là ba fongole li bango accès ba komi kuna et on va les nommer sans surprise et ce gens là comme ils ne savent pas le peuple d'abord ba kosale langote. Botala na Kinshasa ngana zo défier bino. Botala combien de photos ya Augustin Kabouya na président de la République et affiché na ville? Combien de photos ya Peter Kazadi na président de la République et partout? Combien de photos ya ba Jacquemain na président de la République et bande konangai? Mais comment na batu batondi si ba photo Kinshasa comme album? Photo na chef de l'État béton, ceux qui crient beaucoup, ce sont les gens qu'on n'a pas connus. Baye kakana culture na bango, ndenge ba sambe la photo ya Kabila. Ndenge ba zachi kocha photo ya Kabila. Ba kitisika ya Kabila ba ya béton, ba chewan. Bayebi yete, bayebi ni vision na ye. Tango zomona tout le monde. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Yo yebi vision à chef de l'État. Tout na ye vision à chef de l'État ezani. Zéro. Akoloba les peuples d'abord. Les peuples d'abord et l'obinin. Zéro anyanya wanyanya. Choix c'est Kalumumba. Félicitations à Capable Tchempo. Ça a bougé en Bougimaï. Cette dame-là, elle est au front tous les jours. J'ai dit aux Capables, méritez la victoire. Voilà pourquoi même le dimanche aujourd'hui, Oebi Nalala qui d'abord Ernin, Nalamuki Ernin, na bandi descendre sur terrain. J'ai commencé par le terrain au Cal, place manifestation Kosalim. Na longwe na kebo. Ezavi na biso. Nous sommes habitués à travailler. Bande konanga na suki si wana pona lelo. Eza masolona de pité. Lobby na terrain au Cal. Comme avant. Oebita una yebisa kabatuke. Tango zoya na kabinda. Il faut comme avant. Ce qui est retard et talio. Échange patriotique ya pamba. Ce qui est comme 9h aux alisou na place te na kati. Kaka o tozo sala. Pesa moninga sourire.
c'est qui ça ndeko na yo? Demain. Aser libanga. Pesa moninga sourire. Toko sekana bango. Toko vanda na bango. Bokomona comment le personne vivant avec handicap et bayemba ba compétence na ba qualité na. Allez, tout le monde a un lobby. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.